Bonjour, bonjour. Na balandinyo soya émission na biso Diaspora Debout. Topesi bino bambo de partout. Bozwami na mokili mobimba. Topesi merci lisusu na nzambe oyo abateli biso akomisi biso susu na mokolo ya lelo. Apesi biso lisusu souffle tokutana pe tosolola pona makambo oyo eza koleka na mboka na biso. Tika ete tonetola kombo na Yesu Masiya likolo na bakombo nyonso parce que likolo pe na se na monde invisible pe monde visible mon côté akokani na Yesu Masiya. Kombo na Yesu Kristo eleki bakombo nyonso pe Yesu Masiya azali nzambe ya solo yenda aza na nguya koleka ba nguya nyonso. Yango topesi merci na nzambe wana, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob, nzambe ya Moze Aidi na Bala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso. Tozongisi lokumu pe masanzoli epa na nzambe na kombo na Yesu Kristo. Ya solo na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout boyebi ke tokoma kobanda émission na biso na mwa exhortation mukie kokabola pe kolakisa bato moyen de vivre pe ba réalité po moto ayeba kosala malamu pe ayeba kotika mabe. Ya solo lelo to na sujet na biso mukie o toza nango mpona ko exhorter bandeko pe balandi nyonso ya émission na biso tozolobela sur la fidélité parce que tomoni na mokili ya lelo infidélité nde ekangi esika, infidélité ekoti même na ba ene na biso na ba kolo oyo ezali ba parents oyo ba esengelaki bazala lokola ba exemplaire pona kopesa biso oyo exemple moko ya malamu to conseil pe infidélité ekoti kati na bango. Infidélité ya lelo eza kopona susu esika te, infidélité ekoti na mabala, infidélité ekoti na ba fiançailles, infidélité ekoti ti na ba business na misala na makambo nyonso. Bokoyokana na moninga malamu kasi o akosala na sima na yo ekozala ndenge boyokanaki na ye te. Okomona mwasi ya libala na place a respecter mobali neto a respecter libala na ye, mobali ake musala mwasi atikali kokotisa mobali mosusu kasi azali mwasi oyo ba honora, azali mwasi oyo ba bala, mwasi oyo ba pesa nyonso kasi makambo oyo azali kosala ezali kopesa lokumu na nzambe te to azali ko respecter mobali na ye te. Ndenge moko pe na mibali okomona papa libumu munene, papa moko bapesaka ye respect na quartier bana basi bakoli kasi papa bana pe mwasi bayebi ke akei musala kasi na nzela musala kuna papa akei abandi kuzoba, abandi kolanda ba jeune fille, abandi kolanda basi mususu na libanda antake azali na mwasi ya malamu to mwasi ya kitoko na kati ya ndako. Tozali komona basi bazali kokoka lisusu kozala na ba fiancé moko te, komona mwasi moko deux fiancés, 3, misusu kutu 5, bazolo bake na 5 wana bazo sala choix ba pona baye banani bakozala na eto nani oyo bango bakotika bakoboya. Kasi naza ko assurer bino soki okomi dia na D3 okozwa confusion okoyeba kokona ya malamu te. Ezali habitude moko ya malamu te oyo ekoti na jeunesse to na mokili ya lelo oyo ezali kotambusa bato esprit ya infidélité ezali vraiment malamu te. Okomona baninga mibale basangani basangisi mbongo babanda business to compagnie kasi na suka ekokota kaka trahison. Esprit ya infidélité ekoti partout, même na kati ya ba parti politique, même na kati ya pouvoir, même na kati ya ba église. Okomona infidélité ekoti makasi. Infidélité ezali malamu te. Tozala ba fidèle liboso ya nzambe, liboso ya misala na biso, liboso ya mobali na yo oyo abala yo pe liboso ya mwasi na yo oyo yo obala, liboso ya bana na yo, liboso ya makambo nyonso il faut tozala ba fidèle. Kobanga nzambe nde ezali ebandeli ya mayele, nde toza kosenga na bandeko nyonso oyo bayebi ke baza kopase na vie ya infidélité boyeba kotika yango, boyeba kozonga na raison, bozala fidèle. Fidélité ememaka réussite, fidélité ememaka progression na vie, fidélité ememaka bénédiction,
fidélité et même résultat moko ya malamu anta fidélité na yo erumeli pe patience na yo oyo kozala na yango na suka okomona résultat ya malamu kasi soki ozali infidèle même na le présent ozo gagner ozo ko profiter yo ozomona lokolo oza ko réussir mais suka na yo yebaka ekozala mabe ya solo moi moki oyo tozalaki na yango po to partager na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout na kombo na Yesu Kristo tobondeli bino bozala ba fidèle ya solo tobandaka émission na biso na kokumisa nzambe tokumisi nzambe tozongisi lokumu mpe masanzoli epa na ye mpe topesi mbote na balandi nyonso ya émission na biso Diaspora Debout toza kosenga na baoyo nyonso nanu basabone te na chaîne ya YouTube na biso Diaspora Debout boyeba kosabone vraiment massivement boyeba kosoutenir biso mpe bolemba te na kopartage bavideo na biso partout na balandi nyonso na ba ami na ba Facebook partout pour partager ba vidéo na biso pour epesa biso makasi ya koyeba kosala émission ya solo to bandi pe to koti na sujet ya émission na biso lelo tozali na ba sujet moko mukie oyo toye poto solola sur déclaration ya président républicain oyo asalaki na voyage na ye ya Grand Kasai déclaration ya président oyo alobaki mboka ekufi tomoni eboti polémique na ba réseaux sociaux partout na bato nyonso bazali kolobela yango président akoki koloba bongo te ndenge nini président zoloba ke mboka ekufi ya solo toye pona ko expliquer bandeko nyonso ke ya solo maloba ya président alobaki ke mboka ekufi président azalaki na raison ya koloba ke mboka ekufi kasi baini ya Congo to opposition oyo bazangi vitesse ba perdre déjà vitesse bazui image to vidéo wana bakati batika place ya président alobaki ke mboka ekufi kasi faki batika maloba nyonso o président alobaki po pepe to bato ba yoka nini o président alobaki po ba juger kasi bango bakati kaka bisika président alobaki mboka oyo ekufi eloko pe ya koyiba ezalité kasi toye po to expliquer na pepe na biso maloba nini président alobaki ezalaki na ndeko mama moko bapesaki ye maloba mama wana alelaki si salaire ya ba fonctionnaire ozali mobali na ye azali fonctionnaire nde mama wana tango alobi président azui maloba pona ko répondre ayebisi mama wana biso toye na Congo po tobongisa mboka toyaki kokuta mboka na biso Congo basi baboma yango nyonso ya mboka na biso bayiba bakaba yango na ba occidentaux na ba chinois na ba indien na ba paya yango président lobaki ke eloko pe ya koyiba ezalité parce que mboka na biso Congo esi ekufa kasi président asilisaki na koloba te ke mboka ekufa président abakisaki maloba lobi biso toye po totombola mboka tobongisa mboka tozongisa mboka na nzela po pepe a sepela nde ezalaki maloba ya président kasi na émission na biso ya lelo toye po to expliquer po pepe à comprendre pe bato ebele ba comprendre que mboka Congo esi ekufa na ndenge nini soki tokei na kati ya Bible ezoyebisa biso que l'homme pécheur mutu ya masumu Bible to nzamba zo reconnaître lokola un homme mort aza lokola mutu asi akufa soko za kaka mutu ya masumu yango bomoni bisika moko Yesu Masi azoloba laissez les morts enterrer leurs morts botika bato bakufa ba enterrer bakunda ba liwa na bango bato ya liwa na bango bato bakufi na maboko na bango c'est ça oyo maloba Yesu Masia kasi soki président Fachi alobi ke mboka ekufa par rapport ya misala ya mboka na biso par rapport ya makambo eleka na mboka na biso elakisi ke mboka ekufa soki tozui lokola compagnie monene lokola Onatra omona ke tuna bata basalaka na Onatra bakoyebi soki combien de mois ti lelo bazaba impayé ba Onatra bazala suna ba bateau te ba train ba perdre même beach ozali port ya munene Kabila zwaki abomi yango atongi ya 9 port
na kati ya port ya Onatra, botolo Onatra, Kabila abomi ba compagnie, abomi koto Jekamine, abomi ba compagnie nyonso ya l'État pour a créer yaye et la kisa ke mboka ekufa. Toye kokende na ba fonctionnaire, to tourna ba fonctionnaire na kati ya fonction publique. Toromona ke mboka ekufa, combien de mois impayés, combien des années, salaire combien bango bazwaka. Oyo bakoki kobokola basi na bana na bango to ba famille na bango moyen wane makoki bango bazwaka eza mukie. Bakoki pas même ko vivre na mbongo bango bazwaka ata même une semaine ko liesa mwasi na bana na salaire oyo bango bazwaka. Donc ezola kisaki mboka na biso eza ya kokufa. Tolongwe na fonction publique to koti na SNEL na biso azoko ko partager courant na batonyo sauté délestage na kati ya mboka na biso eza na ba parti mususu baza na ba 7 mois 8 mois une année 2 ans ya molili sans courant ezate na kati ya mboka na biso na ba quartier ebele et bon autant mo président zolo ba ke mboka ekufa yo kota ngo duti pona nini régie des zones ndenge moko to mona ndeko moko afongoli régie des zones nie ezobima na kati ya mai na pompe ba puku ba kufa ba PC ba salité na kati ya régie de mai ezobima na pompe pesa na ba quartier belé oyo mai ti lelo ba monaka mai te bakenda kotoka mai ya mabulu. Est-ce que mboka oyo eza en vie, mboka oyo eza na crédibilité, mboka oyo ezali stable et koki kozala ndenge mboka na biso ezali to koki kozala ndenge président ya république bayaki bakutaki mboka ndenge Kabila na Mobutu batikaki mboka. Est-ce que mboka biso ko mboka ya malongwe koki kozala ndenge wana soki président lobi lelo mboka ekufa tokotemele mpona nini? Justice kutu koloba te manipuler ezalaki kutu justice te bandasala mosala mais ezalaki nani parti présidentiel nde bazwaki audace to bango nde bazalaki kokweyisa kotinda justice kanga oyo tika oyo kanga Franki Diongo bakangi Franki Diongo kanga nani Jekoko Mulumba tuwende komona ba arrestation moko injustice na kati ya mboka na biso nyonso tomona yango. Même Moïse Katumbi bakwelele ba problème ba bengane na mboka kaka pona problème ya justice na biso armée kutu kolobate infiltration ya makasi ba général même ya ba Rwandais ya ba Ougandais na kati ya armée toyebi yango biso nyonso. Donc mboka na biso ezaki ya kokufa na façon nyonso. Nani police akomaki même akutani na mutu bazo senga même carte ya mangwele to carte ya baptême soko za nango te bakangi yo posa na bakaka balia mboka na biso ezaki ya kokufa. Et bon soki président lobi ke mboka ezaki ya kokufa bino bokota ngo duti pona ni parce que mboka ezaki ya kokufa mboka penza ezaki ya kokufa. Transport kutu kolobate transport kutu kolobate banzela ebeba mabulu partout oyo lelo kutu bakomi kobongisa kosala banzela moko na moko muke banzela ezobonga metango wana banzela soki mbule beti ba mama na ba papa bazomata likolo ya mesa na kati ya ndako pesa kolala ezate mai partout gouvernement ya Mozito tomona kaka Mozito ndazaki premier ministre menacé mutu azalaki kokamba ezalaki Katumba mwake yenda azalaki premier ministre oyo azalaki kokamba même premier ministre na kati ya gouvernement na ye. Mboka ndenge wana ezala wapi? Mboka na biso ezalaki ndenge wana pouvoir ya Mobutu 32 ans, pouvoir ya Kabila 18 ans, mais mbongo oyo batiki na kesi tango bakei batiki au moins 700 millions de dollars na kesi ya l'État. Mboka oyo bazui pouvoir pendant plus de 50 ans, mais combien batiki? Est-ce que ça sonité na mbongo bango batikaki na kesi ya l'État? Mboka oyo bango ba travailler balobaki ke ba matisaki budget ya mboka tina 4 milliards, mais tango babimaki batikaki pouvoir
batikaki combien 700 millions ba misusu balobi milliard mais 1 milliard na mboka monene lokola Congo 1 milliard botiki yango na mboka monene lokola Congo bo vivre 18 ans à pouvoir botiki 1 milliard Sony Sony ya makasi oye makambo eleki na mboka na biso to moni batiki ba rébellion massacre bazo sacré bazo ko massacrer ba mama na biso bandeko na biso ba viol bongo mboka ndengwana yo olobake mboka ezalaki bien mboka ezalaki mboka ezalaki akufa baboma mboka santé mwasi ake kobota mboka kobimeza te bakangie 6 mois mwana kola tambo na kati ya hôpital mutalamuki na tongo lobi akesenga pepsoda bakomi koteka meme ba spaghetti ya ndamu tomati bakati matungulu bakati ndamu yo mboka ndengwana yo lobaka eza mboka kokufa te mboka ezalaki ya kokufa ndeko classe politique pourrie soifé de l'argent tala mboka ya ndengwana yo lobaka mboka ndengwana eza ya kokufa te mboka Kongo ezalaki ya kokufa mais président Fachi aye po atelemisa yango aye po alongola yango na pasi aye po asekwisa yango abimisi na libulu bisika bakundaki yango alatisi yango bilamba siko apesi yango valeur azongisi yango na niveau international azongisi crédibilité stabilité na niveau national président Fachi apesa mboka na biso valeur bandeko Congo ezalaki ya kokufa baboma yango ya solo loko koyiba ezate parce que mboka na biso eza ya kokufa mais président Fachi ayepa pesa yango valeur ya solo toleki na deuxième sujet oyo ezali sujet ya président Jean-Marc Aboun oyo biso nyonso toyebi il fallait que président Jean-Marc Aboun a déposé aux alliés démission par rapport à ba réseaux sociaux ndenge batu bazali ko discuter ndenge batu bali batala ki Twitter na ye ndenge batu bakomi na ba Facebook partout kasi yemoko Jean-Marc Aboun alobaki message na lobike batu o nyonso baza ko sepela ayebisi bango esengo na bango ezali esengo ya coupe de joie esengo ya tango mokie décision wana elakisi ke Jean-Marc Aboun akotika na ye akopesa na ye des lettres à démission te akodémissionner te bato mususu balobi o ezali problème ya minerai Jean-Marc Aboun akota na business ya minerai to yebisi bango bayela biso ba preuve balakisa biso ba preuve oyo Jean-Marc Aboun akota na business ya minerai ne biso tokoyeba koluba yango kopanza sango ndenge tomesana ba mususu balobi ke Jean-Marc Aboun azali na contact na ba ndeko nyonso ya opposition oyo ya jeunesse ba monique lokola opposition baza faible baza na candidat na 2023 yango ba proposer bango nyonso baza na sima Jean-Marc Aboun pour azala adversaire ya président Fachi na 2023 ba monique yene akopese akozala na crédibilité na 2023 ngana yosibino que même Jean-Marc Aboun yemoko yebi ke na 2023 c'est Fachi wana eloko akoloba ezate 2023 Fachi ou rien nde tozoluka boyela biso na ba preuve na makambo ebele po biso pe toyeba ko yebisa bino oyo biso toyebi po biso tokotaka na se ya mabele likolo na lola partout mpona kozwa ba information botika kodistraire pepe na ba information ya faux to ya lokuta même Jean-Marc Aboun ye moko ayebi ke aza na bato mpona IDPS nde ememela ye peuple soki otiki IDPS donc otiki peuple congolais a bosani yo ya solo toleki na makambo ya Jean-Marc Aboun parce que za makambo toko kofandela ngo kolobela ngo mingi te ezali bato baza kosala ba discours to ba polémique na bango na kati ya réseaux sociaux biso toko kolobela ngo mingi te kasi tomoni président de la République apesaki promesse pe a réaliser yango wana bato ba kosala yango polémique te ba ko publier te ba ko koloba te alakaki ba étudiant moyen de transport pe lelo apesi bango 100 bis ba étudiant na biso oyo bakomaki ko kende ba trajet ya milai na ba ligne 11 ko tambola makolo akolongwa na Selembao akolongwa na Matonge
akolongwa na Barumbu, akolongwa na Kitambo, akolongwa na Mbinza, ti na université Makolo. Mususu soza na mbonga transport te, mais le président Fati a facilité a pesi bango transport. Pe toye komona courant après 50 ans. Ndele loyo na territoire to na ville ya Zongo na